nyonso bapapa balobaka na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko isa mpe ntango ekoki ameka alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokoka 100 ans ekobota makambo ebele kana kuila kia kukia bande ko balantia menga makimbangu television biso banso tosili bongo ko uta na kati ya tempelo epai wapi mutu nyonso asili bongo ko tama toi na ye na message to pe maloba ya sa divinité papa Simon Kimbangu kiangani nzambia mpungu tulendo oyo azali ko tambusa biso na ekeke oyo ya minei na maloba na ye ete ba mama ya solo na moni ete bosili ko mata bongo ebele ndepe maloba na ye ya mokolo malelo asili ko yebisa biso ete lingomba oyo soki lelo oyo etongamaki to pe ekokaki bongo koyingela tikino na mokolo ya lelo ezali grâce ya mama Mwilu Marika wanga zitani anyokomaki ayokaki pasi kasi atikaki musala yango te pamba te mokolo oyo abanda koyoka tata Simoni azali kosolola na nkolo Yesu ye ayebisaki Simoni ndima ngai na kopesa yo maboko nde na ntina wana anyokomaki kasi atikaki mosala ya tata Molimo Mosantu te kino na mokolo malelo tozali komona lingomba ya tata Molimo Mosantu ekomi wapi kasi maloba ya papa Simon Kimbangu kiangani na mokolo ya lelo ete esengeli toyeba kolimbisa baninga pamba te soki mama Mwilu ayebaki kolimbisa baninga te mbele ezali na biso pasi alobi na biso isusu ete elonga emonani na ngambo ya bamama na boye ya bateau de pêche oyo ye asilaki kopesa biso mbele ete tokoka bongo kosomba bateau de pêche oyo ekosala fierté ya lingomba nde biso tokoki tozali na commentaire te oyo tokoki kobakisa na maloba ya Nzambe Molimo Mosantu pamba te biso nyonso tozili koyoka ndenge bozali komona bobimi na biso boye tozali liboso ya tribune epai wapi ye moko Nzambe Molimo Mosantu akozwa lokumu mpe nkembo na ye ya mokolo na lelo le 27 avril 2024 oyo ezali bongo fete ya bamama totombeli bino bolandi ya malamu.
préliminaire. En place, réponse en place. Musique, garde à vous. En place, fort. Gardez, vous. Sur les saillies, ça, Attention ni mambo kiangan. Tumalongo kumajibu. Bivuka ngajibu tutu kumamele kubanda kemwe nzitu. Turuzi yao. Tata tumalo. Tukulombelewa kakakumuye watambula zitu. Et puis, ça fait un exercice. Marche. Attention. Les unités d'honneur avons confondu. Prenez position pour le défilé d'honneur. Exercice. Marche. Musique.
numéro maman comme de faire maman comme de faire ça le faire la kaka ndakisa moko kaka numéro maman la gouvernement a fait premier ministre papa ezali grâce na yo na sekana ezalaki pasi kasi lelo ezomani commission en 2024 ezolakana ilobano lobete fini la récréation peke lokani nde yango wana papa kokena so mosika te biso bamama na yo topesi merci papa na oyo osaleli biso mpe na oyo ozali kosalela biso soki totangi tokolala fleur oyo liboso na yo nzambe ezali korenouveler lisusu alliance ya sika totangisaki kasi lelo oyo koye kosala alliance ya sika torenouveler yango na kombo ya bamama nyonso ya mokili mobimba ete papa nyosala biso elongo mpe kotambisa biso wana nde ezali alliance oyo biso toye korenouveler esalamaka na yango papa kasi tina maloba na ye papa toye liboso na ye bana bamama oyo esalaka motema pamba te olobaki ete biso nde tolobaki ndima tokopesa yo maboko biso tolobaki bomi omoniki ekala maboko elengi kasi lelo alliance oyo toye kosala toyebi ete papa maboko na biso ekosima ndenge moïse ntango basili maboko na ye elonga emonanaki nde yango wana maloba tozalaki na yango na nkombo ya tata mwana mpe papa na molimo santu
Mungu yaka na kamba. Bai na biso na kufa sote. Les trois commandes comme Afrique. Oyo makelele nekaki elekani mbela tozongela lisusu te eza na charge monene sikoyo tisani elobanda tokobalela bimelekela oyo nyonso makanisi lelo tomona yango apres tokolala ya moko ndenge tosala na molongo toyokani isale ezali mingi na makambo mingi oyo bapesaka $30 te bazali oyo bazali merci bisikani mosala tosilisi makombo ya tata wa mwana mpe tata wa mosala toye l'État a dit drapeau au Congo. Mais ceux qui doivent saisir parler, ils doivent aller dans le camp. Vous voyez merci papa na kopesa na maloba na kombe ya tata mwana te molimo sana mbele bakoya po tokapesa formation papa akopesa bato mpona bakoforme bango pendant 1 mois bakozala na charge na biso kolia na bango babesia na bango nyonso biso nde tokobongisa yango yango tata molimo santo maso baza na maboko na bino mokili ezali ya bino biloko nyonso mpe ezali ya bino ndenge bolingi programe na bino ekontinue bobongisa yango biso bamama kila biso papa tokosala kaka lokola kondimike komosala isali ya lelo ya longa ya okoloyo ya oyo te tolokele soki bozongi bozala wansisali ya kolesalamo tolokele Hey!
esika nyonso bazali ndenge motebi bao bapesi na bao bapesi te pambolaka na nano papa oyebi kasi surtout bana yo ya poto mboka nyonso baparticipe papa bamosusu batambola na boplito na baetama bokritike ntango batakobenga na telefone batakobenga nakobengela bango nini ozali nikoka mission du présent oyebi bango misanonu bazali lokokoleta mosusu tenanga otala mabele na biso te papa otali bazela nyonso elingi osala pete na biso tatango enome wikika tatango alote bisa na bana Israeli mibale ebongonguluko nyonso okimboka nyonso papa otala pete ndela biso alela biso kaletela biso tondimi yango keko bozuvele kokopesa kotosala kosana yo kotelisama na nkombo na yo tata mwana mpe tata mozinosama amen makomba tata mwana mpe tata mozinosama ndenge kaka mama oti koloba papa eza mokumba monene lokola yo nzambe alebale olongaka kaka oti elika ke programe losali mpona kotongi yelusalemi ti okokokisamo na suka po olonga ezala a $30 papa oyo esengaki yango ezali misala oyo deux engins oyo per chargeur enivele eza ya sika esongwami na société Tract d'Afrique un chargeur esongwami na $105,000 $105,000 taxes compris niveleuse esongami na $184,440 taxes y compris papa oyo etikali ndenge mama paster auti kosenga pasi ezali me ntango yo lobi liloba na yayo yango yokuti esala mokili bakimbanisi biso nyonso na banokimbanisi soki yo lobi oyo yo lobi yango wana nde esalaka pambola bana na yo baoyo baza na pasi ya maladi silisa bamaladi otosalela yo pamba te papa mobanza tikalaki koloba soki totongi yelusalemi te pasi na biso ekosila te posa na biso ezali totonga yelusalemi opasi ya moto mondo esila yango tosengi papa na komba tata mwana mpe molimo sana amen. Tuka nazaki na susi o biloko ya boye na nkambo ezalaki lisusu te nazwaka exemple ntango bazalaki misala na nkamba bapapa bango mitano bazalaki awa me zele po eutana na yanga na motu te na nkamba e biloko tozalaki kosala ekomaki ya kala nde nasengaki $30 tosomba ya sika bomoni bino bomoni te eza ya kala mpe eza ya sika otume yango oyo moluli te o tata wana pelaka kosuko te etikali mibale tosalango makasi toyokani ye oyoki bamama ndenge balobi mosala ya pasi mosala ya pasi bapesaka banani siko tosepeli tosepeli te ata opesaki double lisusu me triple epesaka na yo kaka
bien poété, et que le Canada gouverneur, aussi éloué pour la société, pour ça la matière, on se soupçonne à zéro et bon. Donc si ici n'a pas de la paix, c'est un amen. Tokotola na centre mon centre wa pesi biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo centre kombo ya tata mwana molimo centre. Como
$1,380. Mama pesa micro, nimeti. Paroisse ya mama mwiyo bazana nzira, bazwa kipani. Oyo nayo kwa chef ya komi. Na koma tata mwana pe tata mulimo sana. Ngai nazali mama secrétaire ya commune ya Limete Grand Pays. Na kimeleke ya 2,500,000. Ouais. Paroisse mama mwiyo bazana nzira. Paroisse mama mwiyo, paroisse mama mwiyo bazana nzira. Ngai mama nakomo ya tata mwana pe tata mulimo safu. Ngai mama Jackie Didira nazali mama Pascal na paroisse ya Stockwell. Mama batina kingai na memi $500 pour la babu. Na kombo ya tata ya mwana pe molimo centre. Ngai mama provinciale ya Congo Central. Na ye na bana papa Simon Kimbango Kiangani. Ya commune ya Mataki. Apesi nano avance. $7,050. Ma commune Pamba ya Mataki, commune Moko. $7,050. Avant vous. Avant vous la commune Kaka. Allez, maman wadala. Na koko tata mwana pe molimo santu. Ngai mama Pabunduzi. Kominale ya komine Nzanda. Nzanda Bolakisi. Biso bana ya kate d'Afrique. Biso komine biso na pasi batokende okende. Papa solise biso batokende bako batoli wa bongo kwa msana wana. Combien? On a qui me l'a combien? Na era libere 3,000 francs. 3 millions. Il y a 3 millions de francs congolais. Ok. Comment ça qui pas tout? Combien de gens à 3 millions? Si nous voilà, si nous na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu. Ngai mama présidente ya Sidu Bangi. Yo. Na ye na kimbelekela ya 2,500,000. Sidu Bangi. Gardez-vous. Place haut, prenez votre place. Musique, garde à vous. En place, haut. Gardez-vous. Pour le salut, salut. Pungi andi tutu batata kumalongo puma bibu.
wetu Yesu Kristo yezola kwanza liwasejitu yiuntwa lya mwanda velela jikawakalanga yitu tuka kwa elehu seye mwane mwanda velela. Amen. Jesuka Luenda Yamote
Makimbangu télévision ndenge kaka bosila iko monela na introduction na biso été lelo ezali bongo le 27 avril 2024 ndenge bosili ko yokela pena maloba ya papa Fumanlongo papa Simon Kimbangu kiangani été ba maman ba mati ebele ko yoka maloba na munoko ya mama national ndenge maye oyo masili ko lekela peto ko yoka biyano na ye na mituna to ko pesa ye. Maman, Kiambote. Kiambote, maman journaliste. Bonne fête. Merci, maman. Merci beaucoup, maman nationale. Kasi mokola lelo ezali mokola ba maman. Surprise à monene yero baisama. Bateau de pêche to banda kozela. Eyeyi. Yango wana maman okozanga maloba te na mokolo lelo nde to pesi yo maloba. Merci, maman. Nazane sengo. Pona koyoka yo na motuno otuni ngai. Na kombo tata mwana tata molimo santu lelo mokolo monene. Toza na fête ya maman moli 65e anniversaire mokolo yo ya pe maka nzambe asepelaka na alliance basalaka ita zoka mokolo mwa lelo kasi atikelaka mama papa denge na biso ba mama ndalobi denge ndatika kolela ba mama no bango nde biso papa denge na ye wana ka papa Simon Kimbangu kianga lelo mokolo lelo ezali kitoko mama journaliste pote to moni tata molimo mo santu alaksi biso makambo bele lolenge biso bato tokozala na se atango alobi ete nzambe alingi koningisa mokili na ye moto na moto conscience esala moto na moto makambo osalaka ya mabe malamu otika susi tata molimo mosantu biso nyonso tolonga susi tata molimo mosantu totika kolanda makambo ya baaudio eza malamu te ebebisi mpe nzambe aza na esengo te meme na ntango akolo yesu esalamaka makambo ya mabe me bato basengaka bolimbisi sika boye biso mpe yango na biso bamama tozali na processus wana lobi na tongo tosenga bolimbisa tata molimo santu na mainyoso ezali koleka pamate nzambe na biso ba mama so tosengi akoyoka pona maye olobi na biso niveleuse biso tokolandaka nzambe asenga biso ba $30 nde topesaki epuis tozo continue kopesa tomoni eleki mibale tokobakise koma so ata 6 pamba te biso bato topesaki ndenge papa lobi ata 5 fois 6 fois topesa toza na esengo biso ba mama nde nzambe atielaka motema toza déterminé toyeli musala tosala musala pe esi ebandi yo moko moni mama journaliste tobandi na bakimbelekela lokola nga naza mokonzi ya nation nabengi baprovince na nga nyonso mosusu mpe babimi te parce que batikaki bambongo na bandako mais lobi ekozala ya koyinda mpo bamama batosaka mpe babangaka nde na yango toza biso nyonso nsima ya papa toza na posa tobika pamba te pasi ewumeli ntango molai ayokela biso mawa mpe asalisa biso mpe bamokili bayeba ete nzambe azali tomikitisa mpona koluka nzambe esengeli na biso lelo ndenge tomoni surprise wasaleli biso mama papa tangisi mibeko na 3 langues na lingala na anglais na français eli koloba nini alobaki fini la récréation to tomoni ete tokomi na suka ya likambo mama journaliste esengeli mutu nyonso abanga lolendo eza nango na ntina te totosa mibeko ya nzambe totiango na kati ya mitema na biso mutu aza na mibeko ya nzambe akoyeba kosala moninga mabe te akoyeba kobanga nzambe akoyeba kolinga bato akoyeba kobongisa misala ya nzambe yango wana nde tozalaki nango lelo mokolo ya kitoko boye ndenge tokomi na suka tosepesi tata topesi bimbelekela na ye lobi mpe tokokontinue lobi na ntongo toza na parade na biso epuis na ntongo wana komona mosala mosusu ekosala maso ya kitoko parce que biso bamama toza organise epuis toza nsima ya nzambe ndenge nauti koloba donc nyonso eleki lelo le papa azoloba biso tozalaki na mawa makasi na motema na biso toyei komona ete nzambe lokola lobi biso tokosala nini tobikisisa epai na ye po ete ayokela biso mawa asalisa biso alimbisa biso akokisa bilaka na ye atamusa mokili na ye na lolenge ya sika ndenge ya bongisi atamusa lingomba na ye ndenge ya lingeli yango na biso bamama toyei komitika atamusa biso atinda biso tokosala mpona bato likambo nyonso ezalaka na ntango nango mama journaliste tozelaki yango biso toza baresponsable toyebaki kezoya toboyi koloba mama tolobaki y aura une surprise agréable nde tomoni bato eye eza na mwanda tokokende na mwanda mama ezalaki lokola ndoto lelo ekokisami toza na esengo lokola tata molimo santu asepeli biso tozwi mapamboli epuis ekokisami na biso oyebi yango tozwi eza bokonzi yango kala te soki oyo 5e mois donc 6e mois donc elingi koloba ete toza nsima ya nzambe mama pour papa nous mourons toza nsima ya baconseiller biso toza nsima na bango
po ete biso toyebi ete bango so batili biso tosali nde mama journaliste tozalaki na yango mama nyonso alamuka na pongi tobosana te maye papa alobi na temple mutu na mutu azwa part na ye po ete tozwa elonga yango nde tozalaki na yango ta mosusu bamama mosusu bakobakisa le 27 avril oye mama mwilo oye yawanga mama mwilu zwa lokumu na yo yonge ozali mama ya mabota mama mwilu kombo na yo na minoko na biso kozala na bikeke mama mwilu zwa lokumu na yo mama mwilu yonge ozali mama ya mabota mama mwilu kombo na yo na minoko na biso kozala na bikeke Mama moye lelo tokomi na ministre mwana mwasi mama grâce à mama mwilu po te tata nzambe apesi nzela likambo nyonso ezalaka na ntango na ya bamama bamama banga te likambo nyonso mama journaliste lobi mpe kokoma mokonzi moko boye DG directrice donc likambo nyonso eza na ntango nango bamama bamama toza nsima ya tata molimo mo pour papa nous mourons pour papa nous mourons pour papa pour papa nous mourons pour papa si tokufa kala ya solo biso nyonso tosili kolanda déroulement ya fête ya mokolo ya lelo le 27 avril 2024 oyo ezali bongo premier jour ya milulu na biso le 27 avril maloba papa toyoki yango na kati ya tempelo epai wapi biso nyonso tosili kolanda yango na bokebi nyonso na maloba na ye ete mama mwilu soki alongaki pamba te azalaki na botosi na limemia pe amikitisaki liboso ya tata molimo mosantu na yango biso bamama esengeli tolanda ndakisa wana pamba te soki mama mwilu te mbele lingomba oyo toyebi te ezali wapi ayebisi na biso lisusu ete esengeli toyebaka kolimbisana biso na biso ya solo tozali komona yiki ezali na kati ya lingomba ye moko asili kolobela yango na yango esengeli tozala na nsima tata molimo mosantu mai oyo ya kosalaka yango nde tokolandaka mai oyo ya kolobaka yango nde tokolandaka tosili komona mpe présentation ya bapel chargeur mpe niveleuse $30 oyo papa Simoki Mbangu kianga nazali kosenga na biso eboti mbuma yango esengo ezali kati na biso pe koyoka lisusu ete bateau de pêche ya bamama oyo tosilaki kozela buta tango molai esili bongo kokomela biso na yango esengo wana ezali kati na biso bino baye bokolandaka menga makimbangu bokozala desite mpona kolanda déroulement ya fête nyonso ndenge kolekala banda mokola liboso kino ya suka ya fête nde bokoyeba kolanda ngo kasi eloko moko kaka tokosenga na bino ete abonnez-vous massivement pamba te libonza monene yango wana bokoki kobonzela biso nde soki bosilaki kolanda biso na bokebi nyonso bilili byango bisili kopesama na papa Enoch Maketi elongo na papa Salomo Lungu pe na elobeli ngai wa bino ndeko mama se prévu wa nzambi mowumba ngani ya yawe o andima koya kopanja sango ya tata molimo mosantu nde totiki bino na kimia pe tokutani na mokolo malobi